est-ce que yebi ke yo dem to bebi sa vinanga to dévierge ngo yebi yango ah yo ngo ça sembla on dit c'est prophétie na yo que nos frères ana balanga aussi longtemps yo yebi ke yo so dévierge nga mobaya bato date balanga ayebi ke nga la sa vierge soki ke aninga ki aye alobelanga vérité normalement aza na contact nanga tokoka kokutana quelque part naza vierge te quoi et puis muto a de vierge ngai yo ya fandi chérie na expliquer bien na bino so maman na coup pour maman ya maman baba si eux donc yo bi que moi si même de bébé en plus je demande papa soyez ensemble moi ce qui te passe vierge quoi se débarrasser na ngai nde alobaki ke non yo ndoza mobala vie na ngai pour to balana ite oye aboya ki koyebisa yo faka yebisa oke naza vierge te vous savez moi c'est ma bé moi samedi libal les a sous-té libal les a sous-té mbote bana nzambe nyonso eza ngai wa bino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Banaya SE, Banaya Afrique du Sud, Shalom. Nazana nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg. Le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye. Ba délivrance ne kozala en privé. Moto na air na ye na ngonga na ye. Poto kota profondeur ya problème na ye. Pour na le 25 ezali conférence ya bato surtout bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te et sengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé et sengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po ba pesa bino ba air na bino ya délivrance bo contacter papa Edi Diba boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyonso tu bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans ozela bino nyonso tu na moto. Pendant 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas zo botate, ndiye ngo ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona to senga ko teni. Bote balanyo sur la rabiso na kati ya chaîne Chibisou Télévision, émission malamu monsieur Sabino Zali, émission ya Bravo Jésus. Au Mao Chabara, il y a toujours des choses, il y a des choses où en tout cas mon kilo de lutte tout ça koboni tokende wapi merci na kule sumasia pour la pema na bomoy
Merci à notre DT Yabiso, Denis Monsolo. Merci à notre cordon Eliash, Zara, ingénieur Ben aussi, Tobo Sanité. Joyeux anniversaire à tous dans le mois d'avril. Joyeux anniversaire à Thérèse Pembele. Joyeux anniversaire à maman Clémentine. Maman Clémentine, ma c'est en tout cas, anniversaire non. Yangwana, tiketi nzambe alola a battre la paix à Pamoula Binoko une fois. En tout cas, collaborer Bino. Nous baka surtout monde vous fani son siège surtout fania. C'est qu'il y a toujours des choses. Makambo ils la kai kobaka kobaka. Des on to yaka pe bat babin na biso parce que bana besoin de solution makamna bango. Tona de komoko ya mwasi ya za awa. Vraiment na ibité biso ba prophète. Na bibe biso ba prophète. Na ibité ata babaki ya ba vrai na ba forme kozala. Mais oyo na omona oyo. Non, eleki. Tande moi mwasi ya toyoka. Ni na mene kambo surtout ba prophète na ba prophétie. Bote mon. Mbote papa. Boni. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Comment on a? Comment on a Farida? Ah, ma Farida. Ok. Ma Farida. Toko sambela. Zambe ya makoke na nyoso. Tope so merci. Totiki mwana salo boko na yo tendre père. Yo nous la mettre absolu émission. Oyo na comme on a eu message ainsi prier. Amen. Amen. Oui, ma Farida. Ça ne va pas papa. Vinanga comment vivre en culpabilité makasi. Et à cause erreur on a la salle à l'église on a kenda ko sambela. Ngai papa azara vierge. Koke ko sambela na bando ke église mo boy place na kenda wana. Okay na bando kende na okutana na berger mo boy na kombo Israël. Berger wana comment otali sanga nzela nzambe. Banda na epe bien. Azotali sanga Bible nzela nzambe ba parents pe ba pesa ke confiance vu que non ba yebaki abando ya tina ndako. Siko na ndeto comment ko ke prière. Berger wana mko mususu ayo bengi sangai na ndako epa na bango. Ukenenga pe na kei na ebeka ezaka makambu ya Bible kaka bengi nga po ate yanga comme d'habitude nenga salaka. Et comme aboye berger forcé ngai na makasi aeko de verger ngai. Ko de verger ngai abandi ko yebisa ngai ke omeka koyebisa na ndako te talaka pa na bino nde bozalaka et puis réputation na yo pe koya kobeba tina l'église nga pe natalaki ba parents bazara tellement chaud batikaki ngai kaka na ke l'église po eza nzela nzambe na ko cacher vérité wana po aprometaki ngai pe ke akobala ngai Mona berger. Wana berger. Siko to komi ko vivre ah wana ebisenga bi ah berger mais yo lobaki na ngai ke ko bala ngai nde nini tozo umela boyi mko mususu kaka na cher kaka ne berger ateyaka aye koloba na cher ke nzamba la kisie mobali ya vie na ngai eza tonton moko boye to vivre na ye yaza mobali ya vie na ngai te. Nga pe tellement berger aloba ba prophétie na en tout cas papa ezaka exact. Iratarate. Yeso ka pesio prophétie vraiment yango. Nga pe na yo tala habité. Peut-être mobali ya vie na ngai ezaki mutu mususu ezaki berger te. Ah. Nga pe na ye komi pesa. Mais on si longtemps tant na mi pesa ki pe kuna. Mais nazaika na bolingo pe ya berger parce que berger ne mutu a de verger nga ya prometteur nga libala. Mais via prophétie a pesi ngai ainsi dit le Seigneur. Dès qu'on a comme pe ko kende côté ainsi dit le Seigneur po makambo nzambe vi ke makambo lubaka mingeza exact. Na kompe ko vivre na mobali o ba pesi nga prophétie. Ko vivre to bandi ko vivre mobali oyo to vivre na ye oyo asompe biloko alibala mais ayebi ke nga na za vierge
tia son biloko ya libala wana yebi ke ngai naza vierge aussi longtemps berger ça de vierge ngai ba sombisi biloko muto za vierge muto yebi mobali te nga ba moseka mais moi yebi déjà kité o bozo kanisa wana nzoka eza yango te eza bongo et puis famille na nga pe ba yebi ke naza vierge na mobali asombi biloko pe ayebi ke naza vierge mais muto de vierge nga eza berger nde sikoyo na comme kovanda na culpabilité butu moi mwana mobali bato obimisa mbongo na ye ebi ke ngana sa vierge ok déjà basi ba de vierge ngai vi na nga déjà ebeba siko berger olinga nzoka berger ça n'encourage pas nzoka berger azolinga abala camarade na nga oyo toyaka nene église ok siko po se débarrasser na nga mona le seule solution po se débarrasser na ngai apesa nga mwana mobali ya bato innocent mowei mwana mobali ya bato alors pourquoi pas yayebisaki mwana mobali ya bato ke naza vierge te po ya yebi ke ye ta de vierge ngai siko na komo vivre na culpabilité mwana mobali ya bato asomba biloko ya libala asomba biloko nyonso mais siko soki ayeko découvrir ke naza vierge te eza ndenge nini mpe na famille na ngai mpe bayebi ke nga naza vierge soki découvrir ke non naza vierge te eoza ndenge nini ngoma yele suki ngai papa eboluki yanga solution mpona likambo oyo nazoyeba ebandeli te suka te naovivre na culpabilité. Merci beaucoup maman Faïda. Quelle question? Pourquoi pour que on ici les messages questions en gabala yo ibisaye makambo yo mais on souhaite pour les cartes. Je te que expliquer vina yo. Papa eza facilité pour nous valider maman pour expliquer boy. Pourquoi? Parce que ayebisaki ngai aute kozona déception à makasi na mwasi liboso ko ba de ko vivre na ye. Apesaki déception makasi. Alobaki na vie na ya kokolinga kobala lisute. Et sikoyo ngai na mipesi pa na ye pa linginga asombi biloko ya libala ba famille na bango bayebi ngai mbala moko na ke koyebise likambo bongo. En tout cas papa la kokaki te. Kokaki akokaki te za kilo pona ngai. Non ko baneka ke non des aboyi on berger sur le baiser en côté za erreur à vie. Et dans le berger baiser en côté mais naza déjà na yebi de mibali mais ozika combat berger au bombi. On peut comprendre. Mais ko na ko exposer un oin de Dieu. Na yebi to l'équipe apo ya zuwa ninga zo bala camarade na yo nde l'équipe nango ko exposer l'homme de Dieu parce que koloba na yo pourquoi même yango moi pour moi sur sala ngoti maman. Papa vraiment mobali oyo ya vie na nga ola lingaki makasi za berger nda bebisa ngai. OK, na comprendre siko. Berger ki kopesa ngai na frère wana pour se débarrasser na nga pe na yeba kité. Au-dessus on doit vivre na OK, yeba wande ko viser camarade na ngai. Le temps à goûter à Monique les cobel les renards mettre kobo sena ba péché. Tant à zuka fromage na ici la sundolo ale à côté mususu. Sikoyo koloba pe vérité ya boye na mwana mobali oya Gérard Keno akoki kolinga lisusu mwasi te na ba shoko ya makasi wana bino betele. Donc début de ya bolingo na mizo que non yo ibi mobali te début. Oui. Si tozo vivre na wana. Ça dit elo ebomi ya début. So début mi yeba na yeke na ibi na mibali bona bo wana est normal. OK, d'accord. Ça va, merci. Bandeko. Rwandi ndeko mwasi nzambe na ebite biso basala na nzambe na ebite basala nzambe eza kindoki to eza nini non o makawebi makam biso en tout cas d'été à deux fois papa na ngai c'est regrettable
nayebi te hein mama Clémentine bakesi nayebi te babiloko yo kutu ya prophétesse babiloko aboye biso basala na nzambe mibali tona sport publicité nsima na tozonga bobengela ngai ye afana mobi vi na ye ala mwasi na kati ya kamo tebimisa sikoyo bana ya SE bana ya Afrique du Sud shalom naza na nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye ba délivrance ne kozala en privé moto na air na ye na ngonga na ye poto kota profondeur ya problème na ye pona le 25 ezali conférence ya bato nyonso tu bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te esengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé esengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po bapesa bino ba air na bino ya délivrance bo contacter papa Edi Diba boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyonso tu bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans ozela bino nyonso tu na moto bolingo eleki nyonso tosala geste ya bolingo mpona baorphelin na yango orphelina Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom, peuple de Dieu. Opération Sunga orphelin, Alia, Alata, PHPLA. La fin de l'année. Ndeko surtout ya motema malamu. Oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa. Bana bitike ainsi que bazeli pe ba vieillard. Ngonga yango yo ebeti. Okola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et le religion pure sans tache devant notre Père Dieu Tout-Puissant et ça pour consister au soin et ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola pona motema malamu wana pesa o. Bobengela ngai ye afana mobi vi na ye. ala mwasi na kati ya kamo tebimisa sikoyo songi encore une fois na plateau na biso za pasi pe mawa bandeko mondo oyo nayebi te biso basala nzambe même si babaki il y aura des faux et des vrais mais tozoyeba te mosala oyo yango nasengaka nzambe abomanga abantela ngai ndenge mama na ngai jizala bakabi yo sono okeno likambo en tout cas yo na kolimbisa yo te en tout cas nayebi te biso basala nzambe bon ma faida tomekobenga mobali na telefone esoni ayambi abia azoya ananzela azoya mbangu mais oza na nzela mais tobengi berger en tout cas berger azali sur l'évangélisation na ye awa et berger ça comme déjà faida papa tango ya des bergers qui pourquoi pour que na la politique ya talisenga lobi que non ceux qui ont meki oyebisa bato réputation ne ko beba et puis na église nde bazuela ka on église bongo et ko bebisa kombo na ona ba image na yo et en plus lipo na ona ba notela pe ba parents na nga bazana no kanda ote oui ah monte ba parents na yo bon mona siku ba wambo oui papa naza un choix te parce que je vivre na culpabilité et je lian denga monsieur Théola, en tout cas, on a compris. Pas de problème. Merci beaucoup. Pas bien. Pas bien. Beaucoup de la biso. Il est très bien. En tout cas, on a habité bien. Beaucoup de choses berger. Beaucoup de choses. Mbote. Oui. L'homme de Dieu. Boni. Kimia. Qui m'est allé?
Ma sœur. Okomi andeni. Homme de Dieu. Retourne à combien d'années? Oui, bien. Oh, sœur dans l'église. C'est une église. Oui. Ça quoi moi? Alors quoi moi na policier. Policier. D'accord. Papa sofa, papa. Bah, il y chose à l'homme de Dieu. À solo. Oui, à solo. Au sein de la Nzambe à solo. C'est le Nzambe à solo na bandion kala. Bandion kala. Oui. Kutika suki belé boza ezakaya pona nini? Na mona ba sa Nzambe belé atika suki belé za pona nini? Nzambe soko tika suki belé ils appellent Nzambe na ebité. Pourquoi? Donc, kutika suki belé eza mutu na mutu za façon na yi. Non, ça il y a ministère, il y a une Nzambe, intimité, il y a une Nzambe comme Taïba. Ok, merci beaucoup, papa. Merci l'intimité de Nzambe Taïba. En faïda. Oui, papa. En tout cas, on a sur la intimité de Nzambe. Pour tout ça, il y a comment? Ma sœur Faïda. Kambu. Et le gouvernement Oyo, Bengelio Awa. Ungana bengelio à la plateau zani. Est-ce que bika yo dem to be sa vinanga? Yo to defia chango e biango? Ah! Nous nous zoloba. On ça sembla? Ah! Olingo ça sembla? Yo lingo ça sembla? Hein? Ah! Non ngana. Na komodi yo. Ah, papa. Keba papa omodi papa non non il y a le makamu susu ya mama malédiction te ya bio to devient ya makamu ya ko devient mon mama omodi papa quoi donc na moni wala liboma mtuna donc même si na ko na buzoba oui na moni osa liboma ya mtuna yo après avoir ko bebisa vinanga o de viergenga à les autres tinanga et pas frère moko o bisi prophétie na yo que notre frère anata nanga aussi longtemps yo yebi que yo so de viergenga mobala bato date balanga ayebi que nga la sa vierge. OK. Et puis la somme c'est miloko. OK. Et puis la parole la tengi facture oh la moi sa vierge na ta mobimba. Na niveau on a spiritualité. Na niveau on a spiritualité. Comment ça vraiment image na ngai. S'il te plaît. Image na ngai no be bisango. Papa faida. Il fallait na yo. S'il te plaît. L'homme de Dieu. Bon, na été bengo l'homme de Dieu, na bengo l'homme violé, na bengo l'homme ya bon la nyonso na l'homme peut obéir image na yo. Yesu Christ to andima image te bebisa mana kwa Golgotha. Mais Nzambe bengo justifié. Makambo mwana mwasi oyo. Est-ce que tant yo kotobika za mwana yo bokola Yesu mon église il a lobby tout yo mo lobby aussi présenté ce yo mibali basé bien na kati église wana. Est-ce que koselo makambo makambo lobby koselo yo. Et ozolenga lenga nini? Kwa kolenga no lenga il a ce ko bi problème. Donc quand ça biso yo te appelle la police ça na été ça entre biso. Tout ça m'a menacé. En tout cas, vraiment, ils ont vraiment longue histoire, vraiment. Ils ont vraiment longue histoire. Ça longue histoire. Longue histoire. Celui qui a la vérité. Normalement, ils ont un contact, ils ont quelque part. Ils ont un bureau, azawa na bibiro na ngai ara jeune nga benga ngai pito kuta to solo yango problème les nga po abenga ngai po to kuta to solo yango. Non, papa Israël to abenga papa Israël un peu chaud avec beaucoup de respect que je vous dois. Tu es un homme de Dieu wana ba alliance nango lobby donc tala ndenge na sala nzambe na alliance nga na tuni kaka question na simple makambo oyo mama wa lobby la police te abiso biso. Amono pelise mungu awa na kumodi yo oh makasi na malédiction na malédiction fana na poche na yo
Parce que l'on s'est toujours versé, mais on ne touche pas, mais ouais. Tu n'as pas besoin de te retoucher. Climatiser mon auto cas. Berger, vous l'aimez pâté. Et pour des vergers pâté. Oh, ma casse, hein? Ma balobé, le couta. Il faut répondre à la question. Eh, on t'a cassé lui, hein? Nous, on est là. C'est là où ils ont été. T'es dans Zambé, dans Malobé, la caillou. Hein? Moi, je suis Zambé. Je suis Mich. Ils sont solo. Ils sont solo. Parce que vous que nous, on sont solo. Mobile na zoya. Yo ebi. Ouais, ça me fiancé naïe. Et ma camboya lobby. Parce que y a mon ango que akomota ma capabilité. Yo ndi mel biso ils sont solo. Mobile na kota aloba. Yo ndi ma miso mobile naïe. Aza vraiment frère moko oyo. Ataisanga vie vraiment presque mingi. Te nga za banga mota sa vie presque mingi. Te na tout nyokaka. Parce que yo ndimi obite solo, hein? Ndimi avec sincérité. En tout cas, que Dieu te bénisse beaucoup. En tout cas, ma faille de ça a raison. On ndimi. Y'en a bibo. Mobali na ye. Ouais, ngaba la iba somsi biloka vierge. Pour to ba ki aza vierge. Yes ko abi faille sa mobali na ya bona misu na yo. Yo mwende toko tsamba ne pe mobali ne pomba ni sa komi. Namoni ya kota kaka. Namoni aya. Aya po alba vérité. Tout coopérer sur la côté tête, tout sur côté tête, si on va à Bisomoko. On dit pas bon. Aya kaka. Donc on dit mi kaka. Au choix ils sauté. Je suis sauté hein. Donc on dit mi hein. OK. Pourquoi ça biso papa rapidement? Pour bien aya. Pourquoi ça biso? Bote papa. Papa. Berger. Aïda nini? Papa nangai. So d'abord. Papa tsika nini awa? Bosa nini? Eh? Oyibi bango balé. Berger au moi sinangai. Moi sinayo? Oui. Qu'est-ce que c'est le problème? Ouais, na ebitike. Bon temps o senga teke tamba so bengo ke yo za ndeni. Te problème était papa ya fana na yo. Ah. Nika mutu za nguta gravité. Mutu ma aza na berger mo présenter biso. Eh. Faïda na berger na frère. Papa, je n'en place la famille. Okay. Papa, boni. Oui, très bien. Au berger na yo, hein? Oui. On dit melage makasi, hein? Makasi de yeba message sur le bar en tout cas et qui est normal. Qui est normal. Oui. Et logo nyo so bani qui est normal. Nyo so le balangi salama. De comme na le logo be salama te et ça m'a pété. Aza papa pour na checker ma ani mo na mukeme na checker numéro 1 na vie na. Vraiment le papa. So na j'ai nzambe na base et puis aucun jour vous manquez, aucun jour pour vous non vous manquez. Parce que comme on a eu beau qui même na mo très colérique hein. Bo solo qui ba lobeli ye mabe pa mutu moko. Oko sa net nini. Soki ba lobeli mabe. Soki na moni ke berger na nga azana na rire. Bon na ko condamner aza papa na ko condamner en plein air à batuté. Mais so na mo ke mutu na azana na ko boxer na misu na misu. Oui, po ya papa bundela nga mo bitumba mo limo. Pe mo mo suni pe ba conseil pe ça. Apesaka. Surtout pour na couple na biso. Donc il y a quoi conseil na bino. Conseil na numéro 1 à couple les andé. Le timo na niveau qui n'a pas de moi c'est berger. Ndeni. Béton na moi sur la moto. Oui papa pour la zuba ko be le balle. Na kina fiancé moko azaki de ndenge na zaki na tozaki ba de tozo stambola ensemble tozo sala pe donc ba maram na biso. Mais na ko découvrir que nzoka ko sanga sa na ville na boulande sina ba supermarché na ba nini. Ngamo na ko kangia sala kindumba la vie. OK. Oui na ba boîte. Tina kanga yemo na kende tipa la bombe papa la bombe ti le lundi maraka te malgré to boya. Azaki moi so que na chaka pe na nda. De na ikotiki banda na zo décision ki na ko bala susuté. Après là ba faut comme animé ou tapa nzambe. De ti na zo mama o meza na grâce ya berger. Je utaka ma ba nzambe nzambe. Oui, a bisi berger ne berger.
Alors, bon, à peine de quitter biso to sala là donc scandale. Il scandale. Donc, vraiment. Ok. Bon, dans cette stoffe là, ils ont fiti épouse na yo. A bien Guy Berger. Pas bien pena yo parce que ça a besoin le balika moko. Ainsi vous avez pas parti faire du bal là. Oui, samedi. Samedi aux heures plutôt que ça bien. Autre biloko hein. Pour produire des peut-être à koleka. Oui. Na sema mumba yebika. OK, tonga musala pour moi mutaza kalanda ou pas lamba. Vraiment. Merci beaucoup papa Langai. OK. Ma faïda. Ah besoin le bako. Na le belo mingi. Papa Didier. Chérie. Yo zo place na motema no limbisa ngai. S'il vous plaît papa, maman vanda na kasi. Ozo fuka mabe pa mezani. Te papa tira na fuka. Non. Tokenda ka église. Tofuka fuka manga muta mokili te tofuka mla kai mo nzambe. Vanda lo ba makambo zana ngo. Na fanda. Oui, vanda. Papa Didier. Mezanini. Hein? Pas mezanini. La vérité moko akoyebisa yo. Vérité. Binanga na vivre na culpabilité moko. Nazoyeba te bandeli. Te suka te. Deti omoni babengisi yo na plateau awa po. Nakutanaki na en fait relataki histoire ya makambo na vivre. Papa Didier. Nayebi ke za mutu. Mais zo place na motema na yo. Olimbisa ngai. Ti omoni Berger. omoni berger ngape mna bengisaki pona makambo oyo yepe aza na kati ya ma problème o ngai nazonga na loba ti omonaka tozo vivre na yo na tinde ozo bongisa babiloko pona libala na biso na tindenge pe bandeko na nga ba famille na nga bayebi yo na ba famille na yo pe bayebi ngai tinde tozokende na niveau ya kokoma pizza na mariage civil ti na idée na yo na makanisi na yo na bapense na yo oyebi kenga naza vierge vérité eza ke non naza vierge te. Quoi? Et puis mutu de vierge ngai yo ya fandi Chérie. Nabi faïda. Bazo ça va vantini. Hein? Na expliquer bien na bien so maman na coup pour na maman ya maman baba si eux. Berger. Excusez-moi papa. Non, non, oui. Hey papa. S'il vous plaît. Donc il y a que moi si même de bébé en plus de manquer papa soyez ensemble moi ce qui te passe vierge. Papa. De kona ngai papa na ngai. Oh c'est mutongo. Papa. S'il vous plaît. Papa. Papa na ngai. Papa c'est là. Solo ça on bouge pardon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On dit pas seulement pas sur les okaté. Hein mon frère, on va mal comprendre. Tu vas il est simba que le mot de j'ai dit simba que dans sa fille il faut pas les marquer zo ba maman bon. Donc on est déjà c'est la papa na ngai s'il vous plaît papa non c'est mon pardon quoi. Hein? De kona ngai. Hein? Mais yo moni libanda. Et ma ça va pas de problème. Maman, continue. abanda côté ya ngai berger Israël anda côté ya ngai abanda kolendisa ngai na ndako balingaki pe minifike a partager nanga makambo nzambe et puis moko mususu abengisa ngai na ndako na ye ngape na yebaki kaka ezakaka ndenge to partager naka makambo nzambe ninga te ya kangai aye ko forcer nga a viola kangai
siko ko violer a viola ngai ayebisa ngai ke koyebisa mutu te ni na ndaku ni bato bayeba te mpo na réputation na yo ekobeba. En plus natalaki mpe baparent na nga baza bato mo batakanda makasi epuis natala mpe na réputation na ngai nde sikoyo po ye ase débarrasser na ngai po amonaki vike nzoka banda ekobima mpe na camarade na nga tozalaka na ye siko po ase débarrasser na ngai nde apesaki ngai pa na ye nde ye bozosamisa mosala nzambe boye mosala nzambe ezobeba mpona bino bescro baberger Maman, là, mais aussi ça, s'il vous plaît. Oui, papa. Depuis se débarrasser na ngai nde alobaki ke non yo ndoza mobali ya vie na ngai po to balana. Mais vérité oye aboyaki koyebisa yo faka yebisa oke naza vierge te. Mais ye atiki ti osomi bilo ya libala. Mo le ozopesa nga pasi. Ba parents na ngai pe famille na nga bayebi ke naza vierge. Yo po yebi ke oza vierge. Pourquoi pas c'est la vérité? Papa. Mais ça va moi si ma bête. Papa, s'il vous plaît. Non, moi j'ai un problème ça. Ah, non, il est au monde. Na biyo aux anciens prophètes. Bon, dis c'est la main. C'est la main. C'est la vérité de toi. Papa, non. Je vais pas se faire, s'il vous plaît. On peut se pas quoi là. Mais vous êtes bien là, bon, là, vous avez un bien là. Mais il y a pas bien dit parce que ah mais peut qu'on relater baba. C'est le pose à moi si ma bête. Vous avez moi si ma bête. Moi samedi du bal les a suscité. Du bal les a suscité. Même si du bal les a suscité. Papa Didier. Yo, c'est là. Papa Didier. Papa. Pardon. Est-ce que maman ça la peine boy na biso ba mon eza moi. Non non, petit chose côté pour pas dire. Toi tu ça dit au pratique que se venger dans des années. Donc je ne monter à voter là ba ninga zo tanga moi sur de simba été que il est na souka on n'aurait pas là-bas. Mais on est déjà mbumba. Comment on a tu es non tu es humble. On ça va bloquer boy. Papa zo songa na mutema. Pour que mon gars moi le lenga moi so to benga na wana. Hein? Papa Didier, s'il vous plaît. Venons nous. Venons Libanda. Zéana, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Maman va saluer dans la Papa Nabi qui non, c'est qui non Libanda. Papa Didier, qui non. Papa n'a pas de ça yo. Vous avez la chance ba caméra ça. Papa, papa. Papa Libanda. On dit l'émission ça va c'est cliquer là. Nazo Libanda. De lui à ta plateau, Nazo Libanda. Au prophète. Maman, je peux se faire. Fan maman. Mais peut-être na bengo na mosala nzambe, na benga yo na parce que biloko ya somi osali. Et puis moi je pense pas que non en tout cas na éviter. Tu frère on a kataka nini dans le boko azana ngwana. Azo ibana, ma sœur. Nere no pesa yo. Magoko ba makambo nyonso erreur ni mseza. Parce que moi je suis à l'imba buso baté. Okoka qui voit même aussi ya ko landela les frères eux même quand ça est dans la police. Et maman et pas ça pour yo. Obi que non pour la réputation. Ce que le mo réputation mo lelo ebimi. Na yo na ye. Frère batozu mata ya kubongisi. N'habité. Yo ko ne on peut se malobater parce que comment on aura abou na habité. Et à passer. Pour comment on a eu kaka, ni na oba na omona yo. Ne ba te bocha likasa na le lemo poko sa ba prophétie. Pour mon no so ndengini nzambe na habité. Papa Israël. Est-ce que réellement pena yo nzambe yo? Ya solo na za nzambe. Kabiso. Bane balandi. Bota ba jare ya prophète.
nde baodétruire mosala bato ya nzambe aviole mwana bato ya mwasi mais ake opesa pas frère que sous forme que sœur aza vierge bataxe biso frère ta biloko ebele mais ye moko na conseil biki na vierge te etant asilisi na ya nuka sœur mosusu mpo ake kobala oyebi en tout cas yesu sala koya saloya merci beaucoup. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. mbote bana nzambe nyonso eza ngai wa bino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller.